toye pona koyiba mboko oyo te koboma yango te. D'ailleurs eloko akobomeza susu te po ese kufa. Merci Balandia Océa du Congo, merci na émission Nabino Ezui. Lelo bomoni na zangai moko pona ko réfléchir pona makambo ya mboka. Mais avant ko bandana sambela pour que no mboka eza déjà na mboka nzambe. Merci Nzambe. Tala peuple na yo au travers biso balobe na bango to bunda bitumba semble na peuple oyo boy. Baza ko lela butu mo Nzambe. Yango lo sambo ya peuple congolais na ngonga oyo Nzambe za pona ko maudire famille nyonso ya Chilombo. Malédiction Nzambe ekota na famille ya Chilombo. Ko banana descendant tina se basi na bango Nzambe ba ko mobima ba chauffeur. Mutu nyonso a participer na moyibi ya mbongo ba congolais. Ezala mbongo ya ram, ezala mbongo ya gratuité de l'enseignement. Nzambe malédiction elanda bango. Soki ba ko kima na mbongo ya ba congolais na haute trésor basali Nzambe ba ke na kovanda mikili ya poto. Bazonga lokola pere bokasa. Mbongo wane si la histoire etika yoko ya famille ya Mobutu. Nzambe oyo za mabele simo Kimbangu, oyo za mabele ya Kipanvita. Lelo oyo botoza ko assister na démonstration ya mitakala ya régime ya Chilombo. Pourquoi? Parce que bazala ki préparer te pona ko gérer mboka. Yango peuple congolais lobi Nzambe lo sambo toza ko sala yango. Malédiction etika bango te. Bana bango bazo bazemi oyo boza na volonté na bango te. To bondeli bo na kombo ya Fumu Kimbangu. Tobondeli na kombo ya Kipanvita makila balumumbe sopana pona mboka oyo boy melelo oyo mboka oyo Nzambe esimba mina na mboka ba frapper yango tobeleli malédiction ekota na kati ya famille ya Chilombo ekota na kati ya famille ya Lambert Mende bango nyonso bato babomi mboka oyo pendant plusieurs années. Nzambe ba se retrouver lokola apere bokasa tobeleli ingeta lelo bomoni tozalaki wana eza recommandation au peuple congolais comme ko sambela mikolo eboye parce que mboka esimba mina mboka ba frapper yango toza ko implorer malédiction et qu'il n'a de part et d'autre. Bon monaki Chilombo Antoine monsieur Oyebo ba ndeko biso ba bien kaye di béton mais biso bien kaye di mbondo atamboli 2 semaines mobimba azalaki a na kati ya mboka te azalaki na kati ya ba province atamboli na 3 Kasai lelo koma 4 likambo ya kokamwa maloba oyo bosoto bito zonga sima André Kimbuta lokola gouverneur ya Kinshasa aloba mboko oyo ebonga lisusu te. Monsieur Félix atamboli bandeko bomoni akoma na mboka oyo bona mbujimai apesa promesse akoma na kana ngalobi akopesa isu promesse te bisika nyonso Félix atamboli eloko kokamwa totikali komona te meme ata wese toilette publique oyo boye Chilombo a inauguré. Alors eloko za kokamwisa biso ba congolais ne fût-ce que toilette ya pamba ko inauguré te mais azozwa courage ya koya kosenga lisu epa ba congolais manda ya mibale oyo toza kobenga ngo eza kindoki kokita ya Chilombo tolingaki tomona makambo ya malamu esalema kuna na mbujimai soit ake ko inauguré ta toilette déjà Marc Kabunda salaki awa na Kisenso mais Chilombo ake maboko mibale azongi maboko mibale lokola mutu akendaki na toilette biloko ya boso tolobi yango oyo no toza mutema mabe lelo oyo bobomoni Kamere Félix à comprendre l'enjeu politique des autres qui ne défaveur na ye ake ko négocier lisusu na Vital Kamere pona kozwa confiance ya batu ya espace ya Ituri na batu ya espace ya de Grand Kivu wana bolimba lelo oyo boye Kamere balobaki Kamere ya États-Unis Kamere aza lelo na France oyo boye Chilombo azui avion affrété l'avion $120,000
azui ya mida chature azui bana na ye lelo kamera aza kovanda na hotel ya 5 étoiles na kati ya mikili ya France. Alors bandeko bino bozovanda ya se ya nzete bozozela lisusu eloko nini ya malonga oyo Félix akosala na mikolo etikali eloko ekamwisi biso tomoni bato oyo babomaki mboka ntango toyebisaki bino awa boye Bahati na Félix bazokana lisusu te bandeko bandaki komona biso lokola tosala lisano présence ya Boshab pembeni ya Chilombo oyo ayambaki ye na kananga eza juste Félix akoluka lisusu ntango toyebisaki bino keno Chilombo na Kabila bakabwani te botiaki biso tembe Chilombo na Kabila baza ensemble nde bomoni Boshab apusani wana pour que non azala mokitani ya ndeko Bahati Lukwebo. Pourquoi Boshab aza koluka kozwa mutu ya Sénat? Eza na mbongo oyo depuis l'époque Bahati azalaki ministre ya économie mbongo ba pétrole bandaki kobima 15 millions de dollars. Bahati bandaki kozwa mbongo wana ndenge mayuya akotia ngo na poche. Bandeko ya Chilombo ba découvrir makambo oyo boye. Batalisi Félix babitala koto Bahati azo continuer tina moyo ya lelo kozwa mbongo wana. Guerre ya Chilombo na Bahati bandi wana. Yango wana bomoni dans les jours à venir Boshab akozwa présidence ya Sénat. Eza sous forme oyo boye Chilombo lokola lakisi ya compétence na ye aza koluka lisusu kozongisa libala entre ye na bakasik nyonso ya FCC. Bandeko ba Congolais. Alors eloko nini etikali lisusu oyo boye bato bakotia elikia epa ya Chilombo. Soki tolobi boye o non toza bato mitema mabe. Chilombo suki wana te ava koma na loja. Tomoni ba notable nyonso ya loja. Bako okumbe bakata ya groupe électrogène. Pona kwa alimenter aéroport ya loja. Eza soni na mawa. Liboso ya ba militant ou bien liboso ya peuple population ya loja. Na sepeli na courage ya ndeko oyo boye. Ayebisi Chilombo mbunzu na mbunzu. Alobi papa to comprendre ba jeune oza mutu alokuta. Toza na besoin ozongisela biso gouverneur na biso Mukumadi. Soki azongi te toko voter yo te et puis d'ailleurs nayebi ke makambo na zolo babwe bakoboma ngai Chilombo na soni akoloba nini mutu akosala o mabete. Na yei awa na loja pona koyiba te tosenga na mwa video o boye puis to continuer analyse na biso nde okabuya ozongisela biso video o Chilombo akoloba ke mboka deja za okufa. Toye pona koyiba mboko te koboma yango te. D'ailleurs eloko akobomeza susu te po ese kufa. Merci. Bomoni tango toza koloba ke Félix azane eloko te na Congo bandeko misusu baza kotia tembe. Comment est-il possible yo soi-disant mokonzi ya mboka to comprendre lelo que Félix n'était pas préparé pour la gérer mboka. Le problème du Congo c'est Chilombo. Le problème ya Congo c'est ça Malukonde te. Problème ya Congo eza Chilombo eza Kimbuta. Donc Kimbuta égale Chilombo, Chilombo égale Kimbuta. Donc à niveau provincial tout le monde a qui incompétence ya Maweja. Na niveau national donc on comprendre le oyo bokeno et compétence ya Félix et le qui niveau. Yo mokonzi ya mboka. Okende liboso ya batu. Koyebisa bango ke mboka oyo boye esi ekufa kala. Eloko lisusu ya malamu eza awa te eloko pe ya koyiba eza te. Mais monsieur Félix tant déjà de fait kolobi ke eloko akoyiba eza te. C'est que yo oza moyibi. To démontrer moyibi ya Félix. Oyibi mbongo ya RAM 366 millions. Projet ya Tile Gelou. Mbongo wana ba gérango na présidence. Oyo boye Sama Lukonda komi na deux gouvernements parallèles. Mbongo ya Thompson bolobaki bo déblocaki 6 millions mais bosombi Thompson a 1 million. Mbongo wana soki to bito résumé yango ekosama kama ebele. Mais tango Kimbuta lobaki ke mboka ko bongate. Chilombo na ba militant non avéré à IDPS babima awa boye koloba Kimbuta il faut kende. Mais Chilombo mais yo il faut kende parce que olakisi na miso ya batu ke oza incapable ya koya kotia ou bien kozongisa esengo na mitu ya batu. Eza pe pour na nation na obina réfléchir musika eza sous forme
ya koseka bandeko na biso ya loja ba londonais pona koyebisa bango ke bokanisa te ke ndenge na ye awa boye eloko malonga na kosala pona bino eza nango te parce que natali ba video nyonso bisika tu Félix atamboli oyo eza émission ezwi natikali komona ata esika oyo boye Chilombo amemeli bandeko ya loja ne fût-ce que pembe oyo bakomaka na tableau bacré eza soni na mawa ke Félix oyo tanga banaye koloba keno bato ya FCC bazobloke ngai mais Félix a démontré na miso ya bato ke RDC eza na poids ya Félix c'était et puis aza incompétent aza un président oyo boye alakisi ça c'est irresponsabilité na ye bon tango oza koloba ke mboka ekufa yo sikoyo boye olingi nani aya kosekusa mboka c'est que souci na yo eza lokola mboka ekufi yo zwa mboka na baboshap na baninga na yo bachi yo mbui bozwa mboka bokunda yango mais biso toyebi yo monsieur Félix ata bambongo nyonso yibi bamitakala dépôt na pouvoir tomoni bamitakala nyonso ato yibi mbongo no bombi yango na Belgique malédiction kolanda yo ba Belge babando kota mbongo wana soin ya santé et la respiration tina poto bakoma futa biloko wana okosuka lokola apere boka sokozonga na mboka oyo yango tozobengisa ba congolais rien ya kokanisa lisusu eloko eza lisusu pas ya Félix parce que lui-même alakisi que non il est incapable ya ko ressusciter mboka yango wana tozoloba que non ba congolais bo comprendre que non mboka esimbami na maboko ya ba frappeur kobana na mutu tina se yango ozomona batu oyo boye devant mbongo bazosala masekite devant mbongo ya bakongomani baza koyiba baza kokuwa baza konduka kamera yibi 57 millions de dollars Chilombo bazwe lisusu 120 000 dollars pona koafetele kamera aviake na mikili ya poto na mbongo ya bakongolais apasi mais bande kwa IDPS na mitu na bino tango bolanda ba émission ya Jara Botozo réveiller conscience ya moko na moko ça vous dit quoi mutu loko ya kamera Félix azuye aza kologer na hôtel 5 étoiles na Kinshasa awa boye eza lokola Grand Hôtel na biso via luxe alors eloko nini malonga bino boso kanisa yango wana ba voiture nyonso bozo mona Félix akosalisa biso toyebisi ye ndeko Chilombo 2023 élection kosali matin toyebi yango mais 2023 tolingi lisusu komona yo te yango wana boza komona toza ko sensibiliser ba jeune toza ko mobiliser ba jeune de part et d'autre parce que Félix lokola Congo eza kokufa ye moko aza incapable ala kisi biso que non lokola Congo eza kokufa na ye te pona sekwisa Congo mais na ende su ko yiba Congo et puis na suka nango na sala nini na kunda Congo roi Feneya et papa Oyeboye amoni que no problème eza na ndako ole akoya kopesa solution ya komi kolela lela yango wana na sepelaki na losambo ya président burundais bien que bango nyonso Félix azwi mboka pesi bango pona kosambela président burundais kosambela lobi nzambe yokela Kongo mawa parce que ba congolais baza na mutu te oya ko sécuriser bango yango wana toza kubengisa ba kongomani baso botele matobenga na Chilombo a démontré insuffisance na ye insuffisance ya sécurité ba congolais insuffisance ya créativité d'emploi insuffisance na biloko ya kolia alors etikali lisusu nini soki tolobi bo est-ce que eza motema mabe eza passe alors avant ya kokende botala Lambert Mende mboko eza ya passe Lambert Mende malanga soni na komona Charles Okoto ba notable ya Sakuru na komona Cheo Kitundu mais ba papa oyo boye ba sila soni bomoni monina ya bino André Kimbuta ayoka na lisusu avani na ndako nzamba frappa ye pourquoi ba participer ki na mabe ya ba congolais bon candidat que lo sambo ba congolais baza ko sambela ya malédiction e bana ndako ya Joseph Kabila e kitana ndako ya Chilombo bana na bino ba sente bango ba chauffeur o ba mema basi na bino ba koma kobima na basi na bino e kolanda bino lelo André Kimbuta za na ndako ndeko Kabuya soza même esprit otiela ngana no vidéo pour mona ke
Lambert Mende peuple ya Sakuru elingi ete Lambert Mende akumbe bakata ya groupe électrogène akopelisa tia pe ba palisade na kati ya aérodrome oyo boye ba komema bato na pusu mais bino bana loja bosala ki era il a fallu kozwa Mende ne bomema ki na pusu boboka ye meme na kati ya mai pona kotalisa kabu ya zongi selanga na no video ba imilia ki Mende na ba Charles Lokoto na kati ya loja na ebiti etikali lisusu nini eloko etikali bandeko na ngai alo jezaka kubamba Lambert Mende mabanga parce que yo Lambert Mende osali 12 ans état que ministre ya communication école o Mende tonga na loja école ya Bakasa hôpital koto mosusu banda ko sie bukana kala alors pourquoi pas koluka ko se retirer oze la liwa mukole koya ezwayo oli akoya ko tiaka batu bambruema bozi province bobomi bozi mboka bobomi bozi mboka bosali krik bino na bamiibi na bangaika sonji na bachiyoyo na babiromba na chilombo na ba Denise Nyakeru lelo oyo bwe bakomi kopie mboka botala soni bisika ba Lambert Mende oyo bazalaki batu kena isika ya Sankuru baliaki basala makamba malonga vous croyez que peuple wana tant baza ko wolola bino obimaki le sengo kena na ya na talisa na chilombo ke naza na base mais batu ba comprendre que non oza na base te il est temps avant que mabe koma botika na vie parce que ba jeune o baza na souci bomonaki ba jeune na Sankuru si réellement bazaki na besoin Lambert Mende ça comme si gouverner na bango ndenga zo kanisa balingaki basenga mukumadi te tango zo komona peuple za ko désavouer yo ezala chilombo bomona te que non oza ba signe ya suka mokonzi mboka ko leka peuple za ko wolola ye eza ko lakisa que bokomi na suka yango wana naza ko senga conscience ya peuple congolais naza ko senga éveil patriotique c'est le moment totalement ndena yebisaki bino na émission ya l'autre fois là na Maman Océan article 63 bino bolinga mingi article 64 mais to ko appliquer article 64 te ça pour to appliquer article 63 pourquoi tu appliquer article 63 mboka eza na occupation nani ateki mboka eza Chilombo nani abomi mboka eza Kabila eza Papa Etienne Tshisekedi eza Chilombo na bamiyibi nyonso oyo bobazaki na FCC lelo oyo boye baye kosala bloc pona kozwa mboka komema yango lisusu na nzela ya libulu eza ba présence ba Lambert Mende ba présence ba Bochab et réveiller peuple congolais telema soki Lambert Mende balinga kaina mboka na ye bato balinga ba wolola ete de fait que peuple eza ko wolola Lambert Mende eza ko lakisa ye que batu oyo boye baza ba ikabod eloko eza lisu kati na bango te bachilombo bazimboka oyo bakomisa politique lokola COP to comprendre que soki mboka na biso ezwaki ba avancer te ezalaki mutema mabe ya ba dirigeant IDPS wa to mona Papa Etienne Tshisekedi abundisi Mobutu pendant 32 ans mutema mabe ezalaki nini po azalaki na kati ya gestion mboka te pona koyiba mbongo to moni na régime ya Muzee to moni na régime ya Joseph Kabila bato ya IDPS ko bundisa yango ezalaki nini mutema mabe pourquoi parce que bazali na kati ya gestion te pona koyiba mbongo mais lelo o botala bato o baza ko bela état de droit botala bato ane ko bela le peuple d'abord ndenge baza koyiba mbongo ba congolais mais lelo kwa boyi ko telemisa peuple congolais dans l'ensemble eza pasi na mawa Chilombo atikali ikabod akotambola na makanisi kino azali susu mokonzi la gloire n'est plus yango wana bana Sakuru naza kosenga na bino botelema tokoyaka un jour na Sakuru mais acte bosali kolobela Chilombo vis-à-vis que toko voter au ten en 2023 parce que oza un président ya lokuta courage toza ensemble na bino yango tozo senga na esprit wana eza na bandundu
na ba Congo bisika nyonso Félix akotambola boyebi sa vérité monsieur okozalaka lisusu jamais na mitema ba Congolais pona okende kosukisa to okende koshite botala niveau ya ba Congolais oyo bochilo mapesi bango mbongo a complicité na ba Jean-Pierre Bemba na ba Rwandais bakoboma bandeko na bango bakobeta bango fimbu pona nini bakobundela pona ekolo mama Adolo moninga mama Osea botala video oyo mama Jolie botala bolema ba dirigeant toza na bango Congolais na mboka na ye akosibir eza pasi na mawa soto lobito modire Chilombo na bakokolo oyo bakoyaka na génération na esima bamona malamu te botala Congolais na mboka na ye po aza kobunda po mboka ebima na libération na occupation Chilombo a complicité na barwandais bakobeta bakongolais fimboka toza na période ya babelge yango eloko oyo toza koloba boye muza deja lobaka makambo oyo boye soki tosali attention te totelemi te lokola Jeanne d'Arc totelemi lokola Lumumba totelemi lokola papa na biso batelemaki le 4 janvier mpona kobunda mpona kobimisa mboka na bolema na maboka bafrappeur sor nango tala congolais nde baza kobeta ye bakongolais misu baza kosepela yango mwana Congo oza kozela nini Chilombo kotisi bakamikaze na mboka ateki mboka lelo oyo boye bakeno République démocratique du Congo Zaïre ya Mobutu Chilombo akotisi bras de fer ye na République ya Zambie courage na artiste oyo boye akoyemba makambo ya solo Jean Katange po atalisi bilan ya Félix 0 akimi na minute oyo boye otoza koloba awa nde nazoloba awa aza na Zambie Chilombo suki wana te général ya la police mission na bino ezalaki mpona kosécuriser peuple nakotanga komona prochainement bapesi bango mbongo na bagénéraux rwandais balandi musicien congolais wana tina Zambie bisika aza kovanda coup de chapeau na baautorité ya Zambie lokwa bakobatela bacongolais conscient bakangi bato wana oyo bakendaki mpona koma artiste musicien na biso kointerpele conscience ya bagene batuni ye bino boyokosala nini babombi te balobi moto atindaki biso apo toboma motu oyo boye na ekipe na ye mobimba eza Chilombo mwana Congo botala Chilombo aza ennemi ya mboka Chilombo aza rwandais preuve eza yango oyo soki Chilombo azala mwana mboka pourquoi komi kolanda bacongolais ntina étranger biso baoyo toobunda bitumba ana Kinshasa toyebi so na biso te lokwa bomoni bakomi kofilaka bato alors nini isu etikali yango toza koéveiller conscience ya bakatange ya bandeko na biso ya loja ya mbujimai boye bakeno ennemi na biso ya liboso eza Chilombo yango na bomoni ayebisi biso bakongomani clair alobi mboka eza ya kokufa moyen na sala lisusu eza te apart kaka nayiba nakenda kotonga epa babeau-frère na ngai na Rwanda nakenda kotonga na Angola botala que Félix n'était pas préparé à gérer le pays yango na bozomona insuffisance à niveau ya classe mutema mabe o babundisaki bato bakoseye na bango kobunda bakoseye na bango koyiba mbongo bakoseye na bango makambo ya mabe devant mbongo baza kolimbisa te yango mwana Congo telema ba diaspora boza wapi lit oyo tozobunda bino libanda biso na kati mais tosimba na maboko pour que tobengana Chilombo avant 2023 baluki ba prétexte bakomi koloba ono mbongo organiser l'élection eza te oui d'accord mbongo organiser l'élection eza te mais Chilombo ayebaki no akokende bolobi Patrick Muyaya oyoki yo mutu yaka na lokuta ko bakeno gouvernement déjà eza mise à place et disposer ba moyens
mais kuna ba lobi mbongo ezate. Plus grave, un conseiller de la République. Aza conseiller mbongo, akene conseiller misala, oyoboe, un conseiller depuis l'époque ya Mobutu, un conseiller n'a pas droit ya kokene conseiller misala, oyoboe, gouvernement ekoki kosala, babilomba. Bon mon régime ya Chilombo. Botala mboka bisiki ekomi. Alors, ce qui te semble le sambo à malédiction, ma wapi. Et puis le sambo ba congolais, to semble lango du jour au jour, jusqu'à ce que Félix attaque na poto à Zongi, asuka lokola Pere Bokassa. Asuka lokola André Kimbuta. Avant nandaku. Ba puku na ba korbo ba na olia misuni na bango. Parce que boyo kisi peuple pasi, boyo kisi peuple mawa. Tant que to za koloba boye, bokomi kotinde na biso batu ya sécurité. Lumumba kufa, ba papa na biso ba kufa. Pona mboka, mongo na biso kotelema. Yango na zo bengisa batu tout. Ba résistant ya Pascal, ba résistant ya Sakuru, obo bisi Lambert Mbende, na Chilombo vérité bo bangité le 16. Zwa libanga. Zwa eloko pona kotelema pona komunda pona mboka na biso. Boka ni sa lisusu, botia espoir na bino pa Félix c'était. Parce que Félix na Kimbuta mukoto kozwa pouvoir ya solo, ba koyebisa biso pourquoi ba lobby que Congo ekufa, c'est que bango baza batu oyo bayebi cause ya destruction ya mboka na biso. Yango wana tobengisi ba Congolais nyonso sérieux. Ba Congolais boza na besoin ya mboka. Bomoni ba Eliezer na mboka na bango pendant bela biso. Tala Sakuru ndeko Eliezer. Eza pasi na mawa. Yango tobengi ba Congolais nyonso le 16. Tokosenga te ke no bosunga biso. Meloko boyo ko sunga biso. Eza juste ba port na bino. Yango na beleli batu nyonso ba résistant papa Alino Moke. Tala bitumbo za kobunda. Chilomba kotizi ya ba mercenaire pona koboma ba résistant. Mais toyebisi bino ke na tokobanga te le 16 tokozana balabala. Nasukisi lelo awa boye. Bomona ke Chilomba tamboli 2 semaines na kati ya ba province ata toilette ya pamba ko inaugurer te. Problème ya pilotage et moko pilote. Ayebi eloko osala te. Suka lango yango oyo. Bila zéro social eloko te. Eloko ba kosala ka koyiba misola ba Congolais na kolanda bato bazo bunda liti pona mboka. Merci to suki awa bolewe zaki émission ezui. Nazaki le longa moko. Moi bon mona mama aussi ya mabiso lelo azate parce que benemi ya mboka bakomi kolanda mama aussi po ba bomaye mais akokufa te. Pomboko bweza nzenzalandu. Bana Lumumba botelema le 16 lokwa tiro mola kimbonga ba Belge pona koya na miku ya papa Emery Patrice Lumumba tokotala ekotika la histoire. Merci na suki lelo awa boe. Weza ki deuxième émission na année to bandi bande ko nyonso obo soutenir biso na ba conseil na ba mai to melaka ta to ba manifestation ba orientation na bino et que ça les bienvenus. Numéro ezali plus 243 81 73 11 702 plus 243 81 73 11 702. Bota la kenon maman aussi a na première caméra de bozomona émission ça ko kata tout ça moi to lo ba makambo mboka comme il faut ezate. Merci na suki wana mama de le courage. Nzamba pesa kanzamba zui. Na pesi mama Jolie Mbote, ba mama muziki, ba ninga ya mama aussi nyonso na poto, bandeko obo soutenir Bruno Mimbenga liste na biso. Nzambe amona bino et puis à la prochaine. Bo s'abonner massivement et puis bo partager ba lien na biso, bo liker pour que chaîne Oboza chaîne à libération yango bozomona tozo nga simate, toza ko bunda pour que to benga na Chilombo vie incompétence nae to ceux qui awa boye ingeta